nalobaka boye oza na mwasi oza na bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota. ABC1 site moko oyo ekangi masolo na monde ati mpona kozwa bainformation ya kitoko landa s'abonner na ABC1. ABC1 soki abonné okomona bemission ya kitoko bainformation ya bien musique ya malonga yaya mwasi papa mama oya ko s'abonner na ABC1 te yaya façon na ko papola ye akolapa boniko ABC1. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Komona na esilite liwa ezali liwa te tokomona na lisusu elongo na Yesu. Balingami balandi ya émission to bondela elongo to sambela elongo na chaîne na biso ABC1 elongo na mowumbu na bino mosali na Nzambe Pasteur Didier Lompinga bisika bozali bambote shalom shalom Nzambe a pambola bino ya solo tozwi bambela na bino sima ya mwa ta mukie kotuna boni lo sambo ezoleka te Nzambe a pambola bino tosalaka émission oyo kaka na posa ya nzoto te tozo luka pe kozala conduit na Nzambe atambwisa biso apesa biso mo eloko tokoki ko partager na biso elongo pona musala o Bible lobi la chair ne sert à rien mais c'est l'esprit qui vivifie. Lelo kolo asali biso lisusu ngolu nde totelemi liboso na bino nde toyekopesa mbote na mama pe papa wangai oze na mboka na États-Unis. Papa Emma mobali ya mama Meje papa na Shadraki pe na Enis na mboka na France na agence na yo Nzambe a pambola yo mingi na ozo sala pona ngai na kozanga te kopambola de tous les temps Fosca Dikiese na famille Dikiese mobimba pe kozanga te kopesa mbote makasi na ndeko azolanda ngai en direct sikoyo papa te di NT te na poto NK na Kinshasa Nzambe a pambola yo mingi na misala na yo. Lelo tozolobela eloko moko nkolo avandisa biso na mutema mikolo oyo sima ya ba réflexion ebele tolingi mukie toloba bo tosambela mukie na eloko etali kufa sur la mort toke na mokanda na Hébreu chapitre nango 9e verset nango 27e Bible zoloba na biso boye. Et comme il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Banana Nzambe mbote lisusu na ABC mobimba na sima ya caméra kabuya l'homme est fort, l'homme est puissant. Bible lobi et comme il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Nekolanga ibiso tangu tozo kola tobeta kibale. Totanga na internat tobeti bale en passa bande ko nyos totanga na internat Nzambe apambola bino so na bata madimba mbanzangungu ba Kongo mobimba tangu tozo beta bale soki bachi o réserve zo mona ngo mabe réserve azala kaka muto aza foutel te mais loko na terrain azala ka 11 joueurs nde mutu fe fa pe pour remplacer muninga mususu. Mais epai na Nzambe liwa eze loko Nzambe abombela biso. Liwa eze loko Nzambe abombela biso yango sima ya makambu nyonso tokoki kosala mutayeba ake kufa ezali. Or pacte na définition ya koloba liwa ezani liwa ezaka cessation de vie.
Oh, tangu nzambe asalaki mutu mutauti na putulu na mabele asali mabele. Bible obi mutu azalaki na pema te. Nzambe eko souffler na narine ya mutu balobi mutu ana komi être vivant. Mabele komi être vivant ezui souffle de vie. E na yango tangu mutu akufaka nzambe retiraka nde pema na ye. E na kati na prophétie ya nzambe. Prophétie eleki ba prophétie nyonso eza kufa. Quand je vois la mort, je réalise combien Dieu est grand. Ma fille Fariana. Quand je vois la mort, je réalise combien Dieu est grand. Après avoir tout fait, après avoir Kobala, après avoir aucun poto, après avoir Kolia, après avoir causé diplôme, après avoir causé pasteur, après avoir causé nani, après avoir promis au lingake kokisama, et ça la promesse simogezo c'est la biso, c'est la mort. Maman Chantal Yao. Et puis comme il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois. C'est que Nzambe atia yango mutu akufa malamoko. Après cette mort, il y a le jugement. Bien aimé, le jugement des assemblées sous Kabisengo. Moutako ça l'a jugé par rapport à quoi? Par rapport à misala oya zosala. Par rapport à makambuya zosala. Si tu te rends compte, yo na vie na obeta to loba yo za yanke yo melaka batumbongo. Yo musano koboto la basi ya batu basi, koboto la mibala batu basi, yo za kulune, musano koboto la batu biloko, yo za avantigue pasteur a lokuta, musano kokosa kabana batu n'église, musano kamata bana bakoba makangu na yo, vie na yo koma vie ya mabe, musano ke le kozwa kisi. Mais il y a la mort qui nous attend. Il y a la mort qui nous attend. Après avoir constaté la nyonso Bible, que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Bien, mais nyonso tosa na sena moi. Est-ce que comprends qu'il y a la mort? Ta façon de parler, façon yo minimiser kabatu. Façon mona kabatu ba na valeur te webi yo nde ozana ba pasteur ba sanze ba za valeur na mus na ote o mona kabango ba miyibi batu nyonso ya lokuta. Tu n'as jamais respecté les gens. Ozo ba na valeur te. Mais écoute-moi bien-aimé. Dieu m'a mis au cœur ya oyebisa nga makambo ya oyebisa biso. Après nyonso tozo sa na sena moi. Kolia komela mangeons, buvons, tobala tosa nyonso. Il y a la mort qui nous attend. Et après la mort, on est dans le jugement. C'est-à-dire, les lonzambaza na trône de grâce. Alati lamba ya pembe ya kolimbisa ngana yopo Bible et lobi na biso boye. Là où le péché t'abondait, la grâce de Dieu s'irabonde. Ah, na kenda ote a lobi quelque part, na jeb sande komo qu'on a posé question. Bible bengi David dit l'homme selon le cœur de Dieu. Dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, dans le livre Actes. Mais pourquoi tant que David a liga tongela nzambe temple nzambe abiyote, maboko ne tondi makila. Alors bi Salomon mtaoto. Salomon a outi na Bathsheba, na mariage nini. Après avoir kosa makambu soto osa na sena moy. La mort, ezande moko na sommeil neto lalaka. Tala après avoir kosa makambu nyonso, oko na lipongi. Oko eba teni ne koelo na butu. C'est ça la mort. Un jour nous mourrons tous. Mais après la mort, il y aura le jugement. Comment donc me présenterai-je devant l'Éternel? Maman Yabikolo, maman Nation, Clémence Linanga. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Voilà comment tozo kosa batu. Voilà comment tozo tia batu bola mute.
Voilà comment tozo détruit ma vie à Batou. Voilà comment yo Moussa no molangwa. Voilà comment benga yo yanke. Yo vrai yanke. Mais il habite véritable yanke. Comme on a eu Jésus-Christ. Il t'amènera un jour à la mort. Et après la mort, il y aura un jugement. Il y a un Bible, toi qui dérobes, continue à dérober. Je t'encourage de faire ce que tu es en train de faire. Je t'encourage, je te dis de continuer à faire le péché, de continuer à manger le péché comme nous mangeons les arachides, de continuer à faire ce que toi tu penses que tu fais le bien. Mais sache-le un jour, le Seigneur Dieu t'amènera au jugement. Déjà, non, mon frère, moi je mourrai un jour. Il y a un effort, na vie, non, ça l'effort, j'aimerais mieux mourir pauvre tel que je suis là, que na koufa escroc, na ma richesse est belée, ou comme un enfer. J'aimerais mieux na koufa nanza na bananga, que na kosa yo, pour na zombongo, na sima okosa o, pelobi na ki enfer. Conscience nangai reproché ngai. Mais comment te comportes-tu na sena moya? Ndenge ni ngai na se comportaka na sena moya. Parce qu'il y a la mort. Na keti na église moko, babisango mokonzi teya. Na lobi ndeko moka ko bala bato bakangi amen. Ndeko moka ko pambola ma amen. Ndeko moka ko kende poto amen. Ndeko moka ko kufa bato tu bavandi kimia. Babie wana esprit de mort. Non, il y a la mort qui nous attend. Voilà pourquoi ABC1 ne peut pas nos vérités. Il y a la mort qui nous attend. Nyon soko sa ma fille Floria, ma fille Fariana. Nyon soko sa na sena moi Fariana ma fille. Il y a la mort qui nous attend. L'orgueil ne nous amènera rien. La vie ici-bas, il y en a tamouké. Yango comme on kolo à lobby dans Genèse chapitre 6 que j'aimerais pas d'avoir fait l'homme sur cette terre parce que ma bé a mouté comité par l'angai souka via mouté comme ça 20 ans. Nanya ko ça 20 ans. Nanya so ko ça 20 ans. À cause de ma bé. L'homme est puissant kabouya. Après qu'on filme, après qu'on teya, il y a la mort qui nous attend. Mais comment zotambo na sena moyo o? Comment zotambo na sena moyo o? Crains-tu Dieu? Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Donne ta vie. Donne ta vie. Dieu va te protéger. Il est notre avocat auprès du Père. Et ce jour-là, et ce jour-là, mutakobata mazate. Yo musano kotonga batu. Yo musano somoni mutazo sona mutla kwen ko solema kanisi mabe. Yo musano kangela batu bakanda. Est-ce que yo bakanisa ko mabe? Est-ce que yo balobela ko mabe? Yo musalo ko escroquer basi abatu. Musalo ko bebisa mabala batu. Yo ye ko loka bana batu. Bana batu amikio yo ko loka bango. Metika na biso même ndoki. Un jour akokufa. Même ndoki. Un jour akokufa. Biso to yaba bandoki ba ko yambola. Même ndoki. Un jour akokufa. Il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement. Nyoso yo zosala. Nyonso yo zosala. Yo tchela abatuka ba poison. Ozana pona ko détruire monde ozana ozobonga des gens qui ndoko sa moi mwasi abatu. Ozobonga no ke détruire libala batu. Ozobonga no ko escroquer batu. Ozobonga mosa mabe, mozo bateka après nyonso ça, il y a la mort qui nous attend. Il y a la mort et après la mort, que deviendrait-il? Okozanin simana kufa. Nangina loba mingite. Parce que ça message il y a la mort qui nous attend. Talandengo komilelo. Obotama ndengo na te. Okoli déjà. Obali obotipe. Yaba ke ba no pe ba koma lokwayo. Mais ozo kendo api. O ke vel ta mort. O continue ka no sa mabe. O ko baka na sa mabe. Yo no zo freiner ba to ba botate. Na zo bisayo. Prépare ta vie. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Car Dieu, Azoya, Jésus revient bientôt. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu.
Matthieu 24 bilembo nkola lobaki ekomi na suka rokokisama. Mwana moto azali koya. Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Nazobenga opo na repentance. Que tu puisses te repentir. Dieu m'a donné ce message pour na koyebisa monde entier. Il est grand temps que nous nous repentions. Il est grand temps que nous changions notre forme. Bible zo banabiso. Soko changer façon na yo. Nzamba changer situation na yo. Il est grand temps que nous puissions nous repentir, bien-aimés. Yaka pas na Yesu, je t'appelle. Zonge pas in ankolo. Nazobengo na repentance. Zonge pas in nzambe. Change ta vie. L'Éternel changera ta situation. Voilà le premier message à moi en novembre. Nkola chebiso yangona ABC1. ABC1 tozo préparé premier anniversaire na biso. Totamboli ndenge nini. Jimmy Boyembe, Mama DS, Pasteur Didier, Mama Merveille, Aimé, Papa Kabouya, Mama Chantal Yao, Papa Osé, totamboli ndenge nini. Totamboli ndenge nini. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Nalingi na sambela. Le samba le ezaka na bato bazondi makoyamba yesu loka mokonzi pe mobix na bomo na bango bazonge pa ina nzambe. Ndeko siti sanke ta vie eza mwa mobulu par rapport à malobo na lobi mama nanga fitina soko moni makambo ezo simba te mama meza so makambo ezo simba te tozonge pa yesu masiya. Yokana embelo nzembo mukende ko nanga yemba. Soki makambo ezo simba te ozepanga na simba ya suka yone koseka na ngai ya sikanga moto na seka kala nzete ya bakakatanise yo lineti ya ba oh mozando alingaka basumuki eza kaka ye yesu alingaka basumuki ndeko na ngai invisible monana na miso ya kondima kolo yesu soko yambie lokwa mokonzi pe mobix nao oko s'échapper na jugement car jugement kolo eza matata mes bien-aimés. Répands-toi, le royaume des cieux est proche. J'ai besoin de toi. Si tu peux accepter mon Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, au senti que vino ezamala mutem tozola nangai, tu peux te repentir aujourd'hui là. Ce qu'on dit malobao. Message ambiso liboso ya moi novembre totinde le yango. Guma mutula lo sambo. La nanga sima lo sambo. O répéter malobo na koloba sima lo sambo. Kolo Yesu. Na yoki maloba na yo. Andimi ke liwa ezali. Pe sima ya liwanga na kosambi sama. Lelo na yoki yo. Na fungoli motema na nga po yo sala na ngai. Yambi lo kwa mokonzi pe mobix na bomo ina ngai. Na mitiki epai no pas koza nzambe. Salela nga ngolu no pas koza papa. Na yambi lo kwa mokonzi pe mobix na bomo ina ngai. Tambwisa vi na ngai. Kamba ngai. Sunga ngai. Na kombo na Yesu Masiya. Nde na bonde libo. Vanda kimyanga na sambela. Seigneur Dieu, merci pour nzambe na bomo. Nazo meka kosala oyo zolinga kosala nzambe. Ponga pe na za mutu nzambe na ngai. Na lobi po na yo na kati na biso nzambe. Na lobeli ka bato bazoa na ngate na mi lobeli pe nga moko nzambe. Avec quoi me présenterai-je devant toi Jésus? Mawana yo ezaliko na bomo na biso ko ba na nga muna zote pe na bato nyoso bakolanda ngai. Po Bible bi na biso nzambe que c'est vrai tirer un homme de gagner tout le monde s'il perd seulement son âme. Tika mawana ezaliko na biso nzambe. Liko na ABC, liko na mokili mobimba, maana yo umela parce kozali papa, maana yo umela liko na biso po nzambe. Liboto bayambie lokwa mokonzi pe mobikisi nzambe na monde mobimba. Nzambe maana ezali liko na bomo na bango. Na yeko tika biso epai no po za papa, afin que les chaînes tombent. Nzambe yondo za papa mokonzi pe mobikisa bomo na biso. Kamba bomo na biso parce kozali papa. Na message auto kotla na mois ya novembre. Tika komone pambo la malikolo a vi na biso, komone net la malikolo bomo na biso tomitike pa na lokola bana zala nzambe na libota mobimba tiko pambola boba yambie lokwa mokonzi pe mobix na bomoy mama Rita tika nzambe pambola bino bisika bozali na kombo na Yesu Masiya nde to bonde liboye amen. Bien-aimé, flash na biso to bandi lango na mois ya novembre yangoyo onkola pesaki biso na émission na biso to bonde la elongo to pesi mbote na batu nyonso balandi biso bandeko nyonso balandi biso
nzambe na ngai apambola yo. Yo yoki maloba oyo tia yango na mitema na yo, pesa bandeko bayoka, pe basayo la délivrance n'est qu'à recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Fariana ma fille, salela nzambe, mi batela, mbote mingi na monde mobimba, na kombo na Yesu Masia. S'abonner na ABC1, tango ota l'émission, na mupanzi koto place moko, eza na rouge, fina kaka na s'abonner, pe kozamala moko zwa be mission nanga nyonso, na kombo pasteur Didier, okozwa be mission nyonso oyo, to ko salaka. Nzambe apambola bino bisika boza, na kombo na Yesu Masia. Oh Yesu mokonzi pe mobikisi nanga, na kombo na Yesu. Amen. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité.